maman. Bonjour, maman. Bonjour, bonsoir. Ici, quand nous sommes bozali, selon Ernine Bokozwa, émission na biso, il y a Makusa, ya Mama Spaghetti, nakati ya Spaga TV. Ma maman nanga ndenge ka to solo la kindeka na ebisa kibino ke nakobanda koyaka na sima ya plat moko na moko to partager na bino elongo ba mama. Donc na bosani bino te na tika na pe kobosa na bino te. Tellement que na lingi bino mingi na lobi ke ifo ngana ba mama to kotaka na makusa mikolo nyonso to yekolaka eloko moko na moko. Donc promesse na ngai nazo tenir nango yango lelo ba mama na yebi bino lisusu makusa ya Mama Spaghetti na plat na biso ya ngai ya kobeta ona lo français ba bengi oseille. Mais oseille na biso to sala ngo ngai baboka ngo na mbisi, baboka ngo na viande, na musuni, baboka ngo na poulet, baboka ngo leloko nyonso. Mais lelo sikoyo to sala kaka ngai na biso, mais to ko boka skonde biloko na kati ya ngai. Ngai na biso ya ko kalinga, donc ya ko beta na kati ya moto. Ma maman ça pris tarder tozo kita. Cameraman na ngai lelo dit de Sengazatel, les garçons belges, mais le nazana la ligne. Donc la ligne, donc moi si elle va te donner une poule sous-marin bateau de guerre, maman la prise Gabriel na yaya de yaya, ya na biso, ya baleki, ya prinel, ya prise kanaya. Moi je l'aime beaucoup. Prière. Moi, on a besoin de prière. Donc, les loyers à aux habilités, c'est au moins moi, changement. Donc, baza on tout mon côté, mais ton corps bosse en la tête, la personne botte pas na yemoko, la ligne Béné Malanda. Donc, on botte belé, na nengo zo pesa habilité, ozo kende na mokili mobimba. Na pesi batu nanga nyonso balinganga bambote belé ba fan nanga ya théâtre ba fan nanga ya makusa batu nyonso bo soutenir émission oyo bo s'abonner bomoni mikolo na lembi na opesa so ba plate po na omona ba abonnement na bino lembi alors bo lembi singa bo like te bo partager te bo zo aimer te donc na lembi toko bino bo na misusu na ba mama wa tant que vous s'abonner, maman, au moins que vous pouvez avoir courage de bimisa. Na ta makabela o bimisa ba maman, bo bimisa ngate. Bilo boninga na laba, o spaghetti a tiki bolumbu, wana bo bandiko kota, bo bandiko zape, bo band. Non bon ote. O ne makamba bien yango. Donc cachereje. O Abraham boyaka ko nzamba boy ko cacher makamuna Abraham pa leka gâteau à Sarah. Kolia eza nécessaire. Même na Bible komami. Donc yango na ba maman, lelo la ligne star azo kitana se pona azwe la biso bilili na la sabino biloko to sala ngai na biso to oseille na biso ba mama awa tozana oseille na biso ngai na biso to tokisi déjà na sokoli yango kitoko na tokisi yango na pasi yango mai awa tozana tomate na biso ya mbuma. Ah, on a pichard na biso ya tomate, donc sardine en tomate. Les a pichard les bien na biso, biso tellement marque pichard bana rien na Congo. Tu vas ndeka ko benga biso surtout pichard mais on les a qui marque oyo les a sardine en tomate. Tozana matungulu, tozana ndembi, tozana huile, tozana mbisa okauka. Tozana ngai na biso. To preparaki kikalungu na biso. Oh, tozo na moto. Ngai oyo ba mama bakalinga ngo kaya kokalinga tina ndenge kobela. Ozo beta ngo na kati ya moto nasi mama lali akozwa biso ndenge tozo kende kocha mafuta na biso na moto pona toyeba kosala plan na biso ya ngai eza plan moko eumela te eza vite fait donc so odongo de yoto kisi pona osala ngo pona olia so papa za pressa lia ke le caillou pona osala ngai oyo ezala nango vite fait donc ba maman eza passe te pona osala tolanda ndenge ya osala ngai na biso la ligne ototombe.
suku ba mama ndeka na lobai na bino tokomi na étape na biso ya kosala ngai na biso na moto mais ba mama bobo sala te ndenge na présenter biloko eza na biloko mosusu na présenter te parce que na boko tia yango na ba marque nango ozomona tellement na lielo kwa mutu te na kosala mutu publicité te na mama tant to sanga na biso tokotia pe muscade tokotia pe ail mais le quoi naza na ail ya mbuma te na ail ya poussière donc en poudre tokotia et puis tokotia aussi na nga na tiaka na mwa poivre noir parce que nga linga bio na poivre noir ekota parce que il joue un rôle ebele na santé na biso bato mosusu bayeba yango te alors la lista arokita mpona azola biso mafuta tolakisa bino ndenge tozosala ngai na biso la lista aro totombi bamama awa sikoyo tobwaki matungulu na biso tobwaki matungulu na mafuta ndenge bomoni après avoir kobwaka matungulu tobwaki ndembi na biso tobwaki ndembi kobwaka wana eza ya kulu te kobwaka na mafuta ya bamama donc tobwaki ndembi na mafuta na biso tozokani yango ndembi na biso esangani na matungulu tozokani yango nanu na natiaka na mwa bouillon ya poulet soit bouillon ya légume bamosusu batiaka na bango kibe magie mais bato mosusu balingaka bango mpena bakibe na biloko te na natiaka bouillon ya légume soit bouillon ya poulet après avoir kotia natiaka pe tomate nanga ya mbuma tomate ya mbuma mpona kosala ngai na biso ezei na biso après avoir kotia nabwaki mbisi na sauce na biso totie mbisi na biso ya kauka alors bamama nde nayebisaki bino sikoyo tokomi na étape natie mwa poivre nanga nalakisaki yango te parce que ezalaki na emballage nango yango moni nalakisaki te awa natie muscade nanga muscade oyo nasangisi yango na sel otia pene mamungwa na okaa ndenge ezotoka boye natie na sel awa pe natie na ai nanga poudre eza cuillere moko ya kafe nde nazotia no moko bomoni sauce na biso ezokende vers kobela sikoyo lokola sauce na biso ezokende vers kobela tozotia sikoyo ngai na biso na kati ya sauce totie ngai na biso
Maman na kati yango te me bokomona yango moko na kobeta beta yango kaka na kati awa ekokatana yango moko. Nazozwa luki oyo ekoki kokata yango bien. Oui, ba maman bomoni na ngai na biso na sangisi yango na ba épices. Na tchaki déjà tomate na biso ya mbuma. Na kati na koka pe ko tia tomate à boîte. Mais le quoi na osala yango na pichard. Pichard wana na osala yango na poisson wana en tomate. Donc na koki ko tia bisusu tomate ya linzanza te parce que yango pe eza na sauce tomate na kati. Yango wana tozobeta na ngai na biso kaka na moto boye. Bozomona nde na obeta yango. Obeta yango kaka na moto. Mais maman, la moyen le plus facile ya kosala yango ezalaka komixer ngai. Mais nga nalinga bongo te namona ngai ekomaka trop poto. Soko ozolia namona yango mpenza goûter. Yango wana betaka yango kaka boye na moto, nazobeta yango kaka boye ti ndenge kobeta. Yango tobenga yango ngai ya kobeta. Donc c'est ça. So osali yango babetaka yango kaka boye. Ezobeta yango na moto ezosangana bagu nango na bagu mosusu oyo tocheki na kati. Donc le sauce na biso ekomaki presque akobela mais ebelaki nanu te. So sauce na biso ekobela nzela moko na ngai na biso. Bongo na ka ndenge ezo changer. Ezalaki makasa minene sikoyo ekomi ya kokata na kata. Ka nde tobeta ngo na moto bo. Ka nde tobeta ngo mama. Soko osala ngo chose la mwasi makasi kaka boye. Tokendana nango kaka boye ya bamama. Alors ba maman tozo continuer kobeta ngai na biso. Nasi bino moko bomoni e bandi déjà kozwa forme ya kobeta. Ngai na biso tozo konya kobeta yango ba mama poto liango na ndenge ya bien. Na che pichard nanu te parce que pichard ekangamaka. Loko eza ngai ya kobeta tozo kalinga. Il faut tozela nanu tomona ngai ekomi presque pembeni ya kobela. Soki ekomo bela nde tolie kotia pichard na biso. Ozomona potala ndenge tokalinga boye mai eza te. Soki totie pichard omona ebandi kokangisa yango na se moyenga na biso ebela bien eza te. Yango moni totikaka nanu temps ya kobeta ti soki ngai ekomi pembeni ya kobela nde totie pichard. Ba mama plat oyo ezalaka kitoko moko ememaka badi mabe. O bende kumbaka badi na peza ba solo po sela ba papa ngai ya kobeta. Ba mama bobuka na rate. O ba papa ba lela ngo mabe. Nesi ba cameraman na video senga lela ngo fort. Yeso osali ngai to ah mais osali ngai te ayo fo afo mutu. Dans ça osali ngai to da fo mutu. Dans ça osali ngai ngo mi vrai mutu. O bilenge za wakawa Elia makana nyonso okotumbela ngo Thomson, okotumbela ngo soso, okolambela ngo ngombe pembeni, okolambela ngo taba. Et donc elo nyonso Elia makana ngai yo. Nasi bande na biso baluba bayebi yango, bango kutula biso basala ngo sanko tieloko na kati ba beti kaka ngai kaka. Mais biso ka ba mongo boye biso tolinga tango osala mo eloko ka mo ba mabafu na kati. Yango to bakisaka mo mbisi, otie mo eloko. Et bakisaka bilei. Koyo tokomi na étape na biso ya kotia pichard na biso na ngai na biso. Donc ngai ko ke le pembeni na mobela
yango toche pichard na biso na kati ya ngai na biso chama ndamba mai muke tocha ndamba mai muke pona tolongola sauce na biso oyo etikalaki na ngai. Donc tokomi sikoyo tokomokende na étape vert tokoma na kote ya suka na ngai na biso sikoyo tozopanza pichard na biso na kati ya ngai. Moni nayebisaki bino ke ye moko pichard aza na tomate inutile ya kotia ye batomate ebele. Donc eyo tozobeta ye na pichard. Na tuti na ngai na liboka te me bomoni ndenge akomi kaka nde naobeta boye mosala monene esalema wana nabeta yango kaka boye. Donc mosala monene esalema alo bamama ndeka nayebisaki bino bomoni ngai na biso ndenge ekomi lebu donc ekomokende vert kobela bino moko bomona ntango tokokitisa ntango tokotya yango na basani tolia yango na fufu ndenge tobeti ngai na biso bomoni façon ndenge ekomi ngai oyo bamama bozomona ezalaka na sebeni moko ya kosakana te ngai oyo ememaka badi bangala elengo na kwanga ememaka kwanga oyo ngona nyonso. Donc eza vraiment ngai moko kitoko bamama bo aimer bamama bo aimer video oyo bo partager bo pesa nga courage bamama bo pesa na koloba na bino mwana oyo jonga inano bamama boyoka ngai mama bamama ngai na koloba na bino po ntango nyonso ngai na kolobaka na bino bokokomparane te oyo yali mama na bino te obosani eyali boni awa nakolakisa mwa pala moko pala mosusu pala mosusu mpo te bino bamama na ngai lozwa connaissance mwa mokeo ngai na yali nango na patazi na bino mpe bolingi kosabone lisusu te bovandi obe bube Poni bokomi kwa bibiwa bo mama na ngai. Ngeni ba mama Kongo ba mama makasi ba mama mayele ba mama bwanya ba mama ba bengi bango ini fa message batisa maison. Lelo na sali bino ngai oyo ya kopeta moko na journée de la femme. Yali moko na ya lelo le 8 mars wana bakobenga le 8 mars. Ngai na sali bino ngai. Mbunga ngai oyo losela ka batata na ndako ba mama mayele. Ba mama ero fongola miso mokili oyo ekufa na mama pe mokili bongo be na mama webite loko ebate biso to ya kana complicité na nzambe to ya kapota ko tata la kapongi biso na nzambe to beti maso na lito to ebisani ça veut dire loko yo sali boy obele yo moto kusunga pe mokili oyo mbeno ye baka pe biso ba mama to yali mais oyo diable ako utiliser mpona ko bebisa pe mokili ya bebe biso ba mama yo oligo za mama ya rengeni oyo akosala mokili na nzambe to mamu akosala ko bebisa mokili na satani yo moto kotala ngai na TikTok o jinsi manyoso otiki tala ba mama na ina nkando na makambo susu melolea ni makambo na makusa na sali ngai ya kobeto mpo ba mama lolambela ka batata kitoko biso ba bilike to yali bato oyo to lambela ka mibali bien olambeli mobali na yo avec amour amour sincère olambi wana na amour okoyemba wa adoration okolambela papa okosakaka na motema mama soko kolamba okosakaka ndenge na kolambela yebo soka ale biloko na ngai ayoka kangai kaka sakiste ayoka kanga be sali na motema soki na lobi na yeni kambo asepela be ko sepela soki na singi yeloko apesa sakaka yolamba ko be koloko miso ko mbi ka takawa sekere omoni ntango ababa ye wana nzako Elohim akiteli ya balama sala lobite Elohim akenda bote asali ye mo gâteau wana na bolingo pe na fiere nyoso na kosaka bi Elohim na lelo lokola yawa tika ngai bote akopesa ngo be Isaac na ngai mpeta ba Elohim alinga bete be faza akende babi kashereze na balama lokola ina sana sodo bena gomo mbodi ili gâteau wana
oyo sala salaka yo sala gâteau te so monter na ndako na yo du biloko bomi mama te e ali bongo te no sabole ngai na bino yango yo ekomi na kobela yango komunu soko sali papa mo ngai oyo boye otumbeli ata mo asto mosono na pembeni to mosono wana akosala na fufu na ye wana ekosala ye bala mo mpenza tala ngai oyo ba mama lo sabole makambe malamu ba mama journée de la femme ba mama journée de la femme tout ça ba maman moderne. La femme sera sauvée à néanmoins comme ma mère. Maman est à boti, mère est à bokolaka. Yo bokolaka bana bamanda. Opesa wa bila olete lambaka kabwela bana yo sondenge moko. OK, Biblia motelobi to ina bino na zile ya masa tiki bino na ino te. To jonga na na makosa botala lenge. Ngai na yali. Mama na bino ya mongala na utimba andaka. Mpe na akolia biloko baluba mpo biso so to ali obeba badi ba Kongolia ba Kongolia ba bakani Kongolia biso so taiba ba Kongolia nyose ile makane patel ekoma kolia mana kasai o ile makana kasai ekoma kolia mana patel o ile kama na ba Kongo ekoma kolia mana bandu o ile makana bandu na ozaire kuna na Kongo mobimba te Kongo mobimba te ba moto koma kolia na mpoto ali moto be moko tango na kola kisabo yo ali moduba te joya ngai na moduba na kola mandundo oyo ite ya ngai uta pa baluba ya kobete bo ngai na ju yango na sai na ndenge na biso bangala yo pe joya yango sai na ndenge na bino abakongo o kuda ju yango asai na ndenge na bango afu o ba mama ngai na bino mingi o wala ngai na bino mingi na pesi bino bizungu pa iba mama nasi bomoni ngai na biso ekomi ya kobela. Donc ngai na biso sikoyo ebeli ekomi na mama ya kochango na sani pona tolia. Donc ngai na biso ebeli ba mama sikoyo nazo chango na ba bol pona na chaka ngo mingi na ba bol après ce qui mutaye na servir ye ou soit ce qui mutana na nzala azu a chauffer allié. Donc ngai na biso ebeli bomoni to beti yango ndenge betami etosi. Merci beaucoup. Tokangi resho na biso c'est que tokomi na suka nazotia yango déjà na mo ba petit bol po yango ezalaka mingi te. Donc ezalaka mokeme ememaka badi ebele. Omoni ngai na biso ba mama ngai na biso ya kobeta yango yo. Donc ngai na biso ebeli. Ngai na biso ebeli ba mama. Tozi ba bol tozo kokanga yango. Nasala boya tamo 4 bol na chango na congélateur so sili malili et au vent de sili moto na tie muto na posa kolia azu a chauffer allié. Donc ba mama bo s'abonner ebele na lingi bino mingi ka nde na yebisaki bino naza makambo ebele ya kolekisa bino ba mama mais bolembi ko s'abonner bo s'abonner po pesa nga ba abonner na bino papa bo partager ba vidéo oyo. Donc vous likez, donc vous aimez et vous savez bien. Donc on continue toujours qu'on y ait la rapide va plat boko simba ya bisous. Bino ne bo pousser na kende liboso bo excusez nga naza un peu enrhumé na bi que ça va santé na malamu na lingi bino mingi na pesi ba mbote pa ba nyoso o ba linganga mbote na famille nga mbote na bana nga mbote na batu nyoso bisika bozali. Donc merci beaucoup, vous allez bien. Malasima, tokuta na bisusu, l'émission na biso ya makusa ya mama spaghetti na Spaga TV. Merci, ciao.